Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour la famille. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Néné Akeleke, la maman de Stéphano. T-shirt disponible à $10. Na $10 aux 8 t-shirts. Non, Oyo, ils sont disponibles. Bonjour la famille. Bonjour tout le monde. Vraiment un régime on dirait. Bonjour la famille. Bonjour tout le monde. Tous à l'affaire famille Gola. Elles ont matière à semaine. Tous à l'affaire il y a matière il y a famille Gola. Les lots invités dans la Eza Karine Mokondi pour yepe ayebi faire Gola. Ayebi Orly Gola, ayebi Guy Gola, ayebi baronio so pour yepe faire la zamba. Tom meka ko solo là. Tout ça analyse sur makambo ezo leka. Ndenge noli tambu. Ayambaki Orly Gola pour qu'on va faire Gola ndoki. En tout cas, Mikolo va appeler un Néné à Gola. Appelez-moi Néné à Gola pour cette semaine. Si vous avez un temps. Bonjour Karine. Bon, tu as un j'aime s'il vous plaît. Bon, tu as un j'aime. Rosny Wanza, bonjour. Bon, tu as un j'aime. Bon, tu as un j'aime. Namo na j'aime maison mata. Toi, m'en bois sérieux. Toi, m'en bois sérieux. Bon, tu as un j'aime. Dans un poste, moi, na j'aime na cœur. Hein? Oh, comportement Nino. Oh. Merci. Christian Sokoto. Vous l'avez le roi à Burj Khalifa. T-shirt disponible na $10 aux t-shirts. Nayo. Karine Mokon dit bonjour. Bonjour Néné à Gola. T'es là au milieu. Dans la position. L'autre a Gola, mon copain, mon comme ça, comme il poupe pas, mon comme ça, comme il. Oh, pas à pendant la lignité. Mais le reste est en commande. Bonjour d'ailleurs. Bonne santé. Santé, nous qui moi, mon kiésé, mes autres, tout ça. Mais après ça, quand même, bateau, bah, mon qui au témoin 2 jours, 3 jours au beauté. Bonjour tout le monde. Nous sommes en ligne là-bas au retard et diffusion. Bon comprendre Karine. Bonjour la ligne Binomingi. Bon comprendre hein. À moi ça dit bala, il en est moins, il en est moins. D'abord mais que comprendre voilà hein. Ana mokumba. Le cas bateau soit bien rare qui cite. So on tamba fongo yo pompe. Ah balandi ça somme. Muku na pengi beka bonjour na yo. Eh, mikolo na mona sou na nte. Barbarita muku. Mikolo na mona sou so ate. Ah, non, on est sous la tête, Karine, lundi, Gigo la Koufaki. J'espère que Oyebi Gigo la personnellement, relation avec Gigo les Ahindeni. Gigo la qui le quoi, master, le quoi, frère, Nanga. T'entendons cela vraiment très bien. D'abord, cela bien. Et Koyoka, Gigo la Koufi. Et ça qui ont des nini koyoka sangwana ki a Gigo la tomona ki a beli me Gigo la akufi te ko kufi sale kapasi nini omoni ata mobatu kutazaka taza ennemi ya moto a préféré to solate mais e bakaki mutamaza na obaluka baluka de koyoka kokufa esa kapasi parce que question mutakufi ozonga esute. OK. Et ça va pas si surtout que moto yebi boseka bobeta pe masolo. Et ça va bientôt plus mutaza jeune nano. Ana mwana mukie OK a bandi vina ye a luka a positionner à s'installer a qui na posa komboni pe un jour ba lobilango akoma parmi ba grands ce komoni ke ba visionner nyoso ikatani dikubwe. Ba visionner nyoso ikatani dikubwe. Karine, n'habite Noli Tambu, au bazar confrère, ami ben le sage. Mardi, Nyampoul, homme Koussiana. Ayambaki Orly Gola. Namaloba ya Orly Gola a accusé Ferregola. Que yende mutabomi Gigola. A accusé Ferregola. Orly Ngassi sa famille.
alobi il y a longwe la famille Gola parce que a évité après dit Gola na ko kufa parce qu'il faut faire aboma 80 personnes na évité so tala ki émission wana to oyebi moi orli neni bazara na faire ozana lo oni akoloba tango tali ndeko na yo moko mwana mama pe tata na yo donc azate ke ni to baka demi frère to za mwana mama mais papa mususu to mwana papa mais maman mususu mais yaza même père même mère na faire Gola alobi ke faire Gola zo sili sa famille il y a longwe famille parce que a évité lobi na nyakokufa bon papa wana keki ongana okikoloba so mambo yo YouTube liboso to banda ko beta ba masola ba tout en sous oyo to yebi te mais lelo o makambo komo ya pa ya bato yebi et comment la kisa penza ke mukili koma na suka et comment pe ko laksa pe ke photos wa ka leçon ke londe ko na famille na lobi ko koma na famille nao bona nga message na zui na comportement il y a orli et aka que yo izaka camarade te et aka mbanda na ti to saloma be izape ka te muto aza jaloux na te donc izake na kaka mwana ya mama na papa na do ikoza leki to ya nao donc ye penza na pe ya ko éclaircir ki ndeto yo kaka leki ya abomi ya pona mobile yete leki abimi ya mobile ya sali leki bo yesko penza yo l'exception penza ya ko yo kate ay ko mboni sa biso moto ba témoin tozo vivre en osikoyo on ya sali parce que atwana sali surtout madou ka raison banda lelo ti do banda mokola sala émission na ti lelo ngana tala que mon toile que ça qui mettait maman bé pire au moins déjà pour moi qui il y a qui mettait maman bé mon top c'est exemple les akake on fait le coup tout au vent dans la to mais la nuit à sang à télématique qui vert déjà voilà ce que vanzina moto azali qui nous donne la nuit à sang à tiki vert mais il faut comprendre que à tiki vert mais pour rien aller dans zana pour ça la intention et on tient les mots locaux. Déjà, il y a pour moi qui a tika vers au monde ma bé, c'est que yo déjà va suspecter, yo moi je me suspecter donc au ma kanisina yo. On est pas maman zo ba pour mi le beli que nenga tiki bo yebite que na koki pour boire que les mois nini. Au monde. Donc yo moi déjà donc conscience na yo moi déjà et l'action que maman a saliza akati. OK, est-ce qu'on a conscience de yebi que donc que tika vers te place à bato libanda batanzela bazame place à makila na ngaza en linga malheur na ngati. Donc on dit on est quand kolaksa biso to yeba ke ata ya ata leki aka muta confiance te donc ceux qui tout ya no propre salo boy donc c'est que na moi no boti za peka mayele pour moi no boti o ya makila na o sanctionner mutu mususu mais ya na yo papa mama mama bo makila moko aden moko donc ceux qui tout do makila moko akelo boye c'est le bimon a terminé le coca moitié. Si combien de façons camarade a terminé sans souci, ça a un problème. À combien de fois ta famille nous soit le qui m'a l'air au kangendo qui parce que autre bien qui ne quitte tout bien on y. Tout bien ni. Mais exemple moi PC au yo kaka terre à terre. Et puis eux ils qui me mama bé. Yoza ya mais elle vous opé cet exemple là games lenga sala na daju mais yende games siko yo imsepso yo de no sa na via faire daju na yo pour qui musicien donc daju na games là mais yo pour qui musicien faire musicien siko yo games et lo connu yo c'est la via daju na bino Hervé botia ba j'aime s'il vous plaît la famille botia ba j'aime s'il vous plaît ouais Karim Toyo ka yo salino lo te na via daju na bino. Mais yo zo ko accuser yo ngo comme ça fait rende Gims il y a ça la vie nani ya Guy Daju mais ce que ko accuser bon il faut on va accuser bato ba aveugle pour moi bato même balinga faire était bon mona mutu yo so moni nde faire amemi Guy Zenit faire amema Guy poto na mwana na bango ya suka bionique yeba baluki la faire Karim pour batika na Zenit Guy boya na yimo en fait Guy promener za qui poto te promener Guy za qui a comme star oui a comme quoi dans le monde entier a comme un grand chanteur ali na posa na pas habiki na poto na ki na bakayu atalika te alinga viona ki star et bien lenga ki star ye vision ezaki wana
okangi pete et puis so yana boyela ki même aimba na groupe na yi le biso so tinga te ba ke faire lik na ki musicien yo na orchestre ozoité mais faire azon lik ni orchestre puis effort au faire dans ça la banzembo o ibima ba musicien vocal lik ni zangate ya eza déjà pas signon sur wana parce que so tu dois vocal o cha mabanga na ba pesa faire mbongo te ba pesa yo tout ça vocal wana. Et puis, elle aussi déjà vocal. Donc, la question que je dis, moi, je vais concert, parce qu'il faut y avoir ma partie. Visibilité, bien sûr, on a mon salaire, bien sûr, parce que la musique, on va salaire. Parce qu'on a mis. Tout le monde s'appelle T. Pour ça, on t'a confié comme ça, on t'a commis 5 T. Vous parlez grand chanteur, pété, il a fait T. Il y a des qui se déprier. Il y a des pété tant que musicien, il y a des pour les qui a fait. Là qui chanteur l'autre va chiquer to ba Nicodème to mi constater dia comme un niveau na ti ma bina biso zaka so mutakufia comme mon santo comme Yesu ali bato batikali na bon moyi to comme si bon bazabulu to lati bon maseki ba chiquer to wana penza nde balai na 4 orchestre affaire ba mi plaça yake okita o mata oyebi kete orchestre na okende et un élément moko na ba Nicodème mais Guy a mis place qui est que leki ya chef ya chef ya mouvement donc kolo orchestre na biso yamana Guy aki na ba laisser aller au Guy bande ko sala nini et comment peut qu'on la faire ba problème et comment ko sala que ce fait par le bilote orchestre qui non faut pour m'amener sur mon fixe ma mission Guy ando sala. Et même kobeta ba danseuse kobeta ba collègue na mususu oh nabi si na ba maison mère wana biso surtout kona ba la samba discipline ezalaka preuve ne ba tunyo so na firaka chef d'orchestre na ba maison mère tunyo so za suspension et na mutu moto ba ni lelo bien les kana wengi sa suspension azatelema quand ça nous faut chanter ba calculer ko pété mutu suspend pas ça pour bon la petite na noter mais on y soit bien ça ba toningi ça azwa kaka suspension parce que on sait que le monde ka ko ba piki c'est qui tombe so bo ça ba so vanda na ndako mais bon ta la tête succès noté bon ta ba vocal noté mais c'est que Guy comme ma pesa avec ma ndo pesa ba suspension pour voir les qui présent mais combien de moments a débordé bureau peut vendre ça fait pour moi que eux ont musala il y a comme un moment de famille dans musala donc il y a comme une droit sala mambo balinga ba sala ti même ba danseuse en dobita bana ba tout ba ka musala ti ce qu'on fait en tant que danseuse ce qui a longue pour les qui président bétena président le biolote et moi quoi il peut président otina donc le président c'est bien on peut pas président bisonio so donc président faut ça quelque chose ce que président azuma moi ça tiki disque ba chef d'orchestre bazalaki ba ADT ce qui ADT bazala ba des disciplines bazalaki allez au bon ok moi on a confié pour la pierre qui est suspension or litika qui ndoki suspension et bon moi tout est bon moi ba tout c'est biso surtout confa pour biso pour ça na biso ko le banera déjà la pierre suspension na kufate alobi yemo ka lobi ka ke faire azao benga gite comment moto azandoki mais ozo réclamer sous abenga yi OK faire et pas Guy aya so faire abengi gite mais yo pe orioze ya yo benga no Guy abi pe eloko te ye kotalingaka ya Kinshasa po aya kolangela malade ya Guy mais azaki na problème passeport en tout cas alobi pour ton information Bionique a commis kin mais a comment on a fait rigoler la terre parce que fait rigoler la sorcier nani a commis kin Bionique wa asuka a commis kin mais a comment on a fait rigoler la terre ba kuta na ka na morgue tena morgue c'est comme monaï. Wow. Alors, ce qui va coûter la morgue, c'est comme mon aïe. Donc, dans mon coup, c'est ce qui va faire rigoler. Hier, à ça, il s'appelle Matanga. Il n'y a pas son baliboulou naïe. Il n'y a pas encore naïe. Il y a qui est côté où on fait rigoler à côté. Komati. Batika ba distraction, batika buzoba. Fait rigoler à Ndoki. Ndoki qui nous a katana ba mikanda nyonso vanda parce que c'est Ndoki wana tu ya wana ngapela lobaki faire rigoler mo Ndoki ndeti Bionique kwaza mukanda na mwasi a fait rigoler mwasi fiati na roba makangu na eba mwasi na ema oboti okomi kuno boti sina mwasi yango ozi mukanda Guy azo mukanda na sima Mathias Gola
siko bino ndoki bokata mikanda na ete bozonga bino Kinshasa bozonga banga libo la biso kanga bino makasi oni saleli ba démarche au changer kombo sali ba démarche non nyonso oni yeli poto ya yo mosantu oni zoli mukanda okomi pe stable ya yo mosantu comme ça yena ba bino na ba kisi ya bandoki bosundoleli yango mais soki mutaza ndoki boya poto na biye ya mbonga kindoki mwana mikanda na nzela na ye mais seki mwaka na lie ata bolongwe famille encore le kabino kata pona mbongo na nga memela bino poto c'est ça c'est que ça quand la famille le bien l'autre bozongi selinde ba mikanda na ye na ba biye na ye donc ba ozongi ki nous on fait le bonheur nyonso pour le week-end na ba démarche au changer ya longo na famille matiki moi na liboso pas faire là longo mais na beaucoup c'est tout le cas qui fait la vérité eux comment ça bango et jalousie parce que qui na kini te notre banzala mais est-ce qu'on a poto balala nzala te donc jalousie kozanga kosomba lopango na vie nde komosala kina pe lopango mutu pete bakamara ne mutu apesa ke voiture ndeko faire egola bato musu baodonda na biloko na ye bato yango mwasi na ye bato musu baodonda na biloko na ye so aye kin ata avant aye mo aluka flat so aye kin baninga na nde mutu apesa ke voiture atambola Nénéa, au moins le vinde ton salaire boye, il faut te expliquer à tu vérité, tu fais pas y la Nénéa. Attendez notre camarade. Tous les camarades ils attendent au lieu que tu comment tu le niveau, il y a là ta dit là-bas. Mais il y a des autres. Au lieu de côté pour que la famille, tu n'as bolingo, tu n'es la famille et ça la raquette, ne faire à zoa qui bongo. Assumi tanandela mabete konenia na ba musicien ya aja faire combien de musiciens basumi famille bonde faire sali génération faire nani asa sungi famille na ende faire sungi famille na ye faire ya bango nyonso mama na bandeko nyonso na poto grâce na ye pena mikanda grâce na ye aboni boy ko mama pe abiti na sombela ba bilamba atati ba kupo ni pour atakutu bazaka motema mabe na conscience na moko elobela bango elote na bataye yo moko ya bango moko elobela bango elote oh na age affaire mutu oluka kutu amisali la no ye moko ko mastable bino bandiko ya ko singai mais ya boy bosenga ke ya la kisino pe akoloba mbisi ke bino mo boloba asomeli bino pe isusu na ba ikanga mbisi yango mukanda pesi bino ondi bakangela ka mbisi asomeli bino pe lopango pota asomeli mama lopango achena bakombo na bino la kisi ya bino ya mama na bino lelo bino na vile mona bosombi lopango te boyebi ke na papa bota biso tika lopango te mais leki na biso oya star asomba lupango comme la biso ezaka lelo so mama akufi lupango ani etikali ya biso ya bifere mutatambola na ye ali ya bifere mutatambola na étoile na ye baorchestre nyonso ezwa ye te mpo na faire mais orli na faire orli mokolo ti faire azwaki ide ya ozwa étoile na ye makanisi ezalaki wapi mpo yayibane ya faire avant ya boya nzenze makasi ndenge aboya faire mpona nzela wana eloko ni yango obandosela mona bémission ya boyaka nzela wana ese faire asasala émission opinion na ye ya boyaki sikoso moninga alingi nzela na oyo nde yo obandosela émission Karine eloka passe bato nyonso eloka passe Stéphane Rémy eloka passe eza donc des propres ndekono a livré yo o orli asali ezalaka te mutu akoje orli na bible ebanda na kaye na ben ebanda na bible yango na bomani masolo toyokaka ya bible toyoka yango masolo ya bato akala siko orli nde ekoyede biso yake ya seri na biso do oyo biso eza su lisolo te biso eza siko tovivre tobetela bana lisolo voilà kena seri na biso makambo wana elekanaka wana ezalaka na mambo lokuta te prévani on écoute à Salara Péco tout faire l'année 2023 faire une qui est propre même père même mère de ce moment sur mon baba asangani na Vasco Mabiala bon Vasco Mabiala faire longo na orchestre na pour Vasco Mabiala za ko benga batu na voix faire
osenga mbongo lokola siko vosi wana complicité ya Orlina Vasco Mabiala po Vasco Mabiala azwaka bavoix bato soki faire ekolo abengana Vasco Mabiala na orchestre na ye parce que Vasco Mabiala azalaka obenga bato lokola fere abengi opa bosolo ya ta 5 minutes oyebi kozoa na fere po ayebi koimite bavoix bato okepaki azwi mpe mbongo wana kutu nayebi déjà même avant babenga na ye baogangelaki asalaki bareproche nayebi sikoyo tala niveau neti Vasco kodone ya so tobi tobenga Vasco motema mabe siko tobenga Orlinani mpo Vasco ayaya fere te aleki afere te donc je préfère encore Vasco asala fere bongo 1000 fois. Je préfère encore Vasco à ça la faire et bon 1000 fois pour baba décoter bana lien té lié zaki ka ya patron na moi musala na ici ko orni banda lien no ya makila asalile ki ne bon c'est que to Vasco ko tout le belete Vasco ko to ani mutabala bala ani la raison asangani na bande kwa giko to botata basangani bande kwa giko babe bosa émission samedi to ya bino pe bosa samedi ngape na koya basangani omoni bande kwa gi ona bi seke bana bona mate wo so bana na ma ya perdre to bebisi mbinga mobali mwana mutia kati age na ye asisio sa vite na mokili maza batukutu te ozana ibe ya basangana ozana ibe kutu te ya kosivika wana et puis moi que bien encourage na assurance na bien ni babi ke faire alobate oui babi ke faire alobate azapona batu ba olobele pete bayebi mpe ke tosambwisa nde feri mais neti orli déjà nayebi ke ndenge azala aoregrete na émission asalaki mpo eloko oyo azelaki azwi te yayebaki ke na émission na ye mokili ekotelema bakobetele maboko ma comprendre sikoyo ke bapolémike bato basalaka ezalaka nango bapolémike ya musique ezalaka bapolémike te ke bamona ebembelala yaka polémique te ke ya koboma bato a comprendre aro bandeko agi mpe place bozali émission ngo boya osala biso mpe tosalaka na YouTube biso tozela bino boya osala bana mposa kolela te bino lokwa bokomisi ebembagi feti biso tosunga bino nde bafetaka bafetaka ozoli ozomela ozobina comme ça tota suka nango lokola ngoko ba star bo bana simali wa gipo bokanisi onzire so makambo bona pe so bo na YouTube so no bona mawagi bona famille kuna bo sa réunion ba bi famille te ba déstabiliser ka ba concert à faire donc faire déstabiliser tala ce qui place na za ba Hollanda pour na information na Hollanda exemple non neti mutu moko anga Karine nde na fandi boy nga Karine nde na lingela ka fere wana ata bandi ko boma famille na ba mobimba ebimi pe ba preuve ke mutu oboma no bina ete pe mutu oboma famille na ba italinga te po ngana linga kete po aboma ba tout po aza mo santu te ngana linga ke po ayemba bien na sepela na musana aussi longtemps ayemba bien aboma te etenga te famille sila te italinga te nga ozotala nga voix faire bisque na ye ebimi album ebimi na bi po ngana yebi musicien na yebi te ke yana biso bomamba famille italinga ite siko donc soki déjà mutu bango bakokanisa ke mutu akoboya nde fere parce que bango baye basali émission nde mutu badestabilize mutu ake concert te mutu akoya concert ayaki na poso oya concert te oyo aza deya na ide oya concert famille papa bagi kuna famille songo bosala émission gina boviva na ye po bosongo ebima te gina boviva na ye na mai na makila mibenga gigola gina liwa songo ebimi donc mpo bomonake bino mona bozala bacomplexe so bakika bafamille na solo faki botelemele gi ndenge nini otiki kombo ya papa oki olata kombo ya papa baya na yo mokoko otelemele tere azalaki na bomoi ere akufi nde boye kobima bayaya atina kokoma ye gola aza gola te aza songo yana bi si azobeta na orchestre affaire mpona nini te botelemela ye kegi oke obeta na orchestre yano wana te akandoki biso mpe bayano kota papa ye tala baorchestre ya société tosali depuis 12 ans koko moto apesa ye nene yo mpe besoin danga en tout cas nazala
côté na luka pe na yoka. Bashongo balobi. Orly ayebisi bango. Kindoki ya faire eza ngo kutava musique doit faire déjà bloquer Orly avant même musique avant même barumba des jeunes pour koko la bango maman o aboti mama ima kiese après ça déjà faire Kindoki na 12 ans donc faire mais kasi ti koko wana zela nene ya ti koko préférer pesa faire pas moi qui Orly aza zomba conseil la Kindoki te bon Orly so zaki na yele normalement Kindoki ba pesa faire wana ba ngeko dio ba ngela piano aussi ma po yo yaya ko la famille siko yo ba mona zomba taka koko moni ke koko na ngo zomba igo opera e la soki yole la balobaka Elela Elela mobali donc habiter mon temps maîtriser Kindoki et où mais la famille Ferry Hervé a préféré pèse Hervé siko do yo penza ko sina ko comme nous avons la famille yo la sababu sur la Taliban la trouve que Orly zomba mongol donc yo yeka ko ede bina biso batalibanda to moni loko ko kwa mona banda bo mwana na bino biso te ko mona na kibutata na yo biso en plein mokili en plein réseaux sociaux ya zoba ya moko ko bomba Kindoki ya famille te ya mo ba pimele ko dia famille ba pesa liki eza normalement yo me fa que tamola na ko dia fa sim le téléphone tala ko ko boya na ko dia hey bénédiction dans la famille même ko ka tumela ko on ko somera le pont de ce qui dit ce qui Orly wana yo vile tikali bongo kana mayaka na kingo na mono la tekina linette fait wala tana misi yo tsaka na linette mayaka na moné donc ko sema pesa ko ya ndenge to ngato zata na espoir que malonge ezali ata ba 2024 ko simba yo ka ndeko kwa pimela yo biso te premier koko lobana koko la musa koko aboto na Hervé Kodia o apesa na bomwana ba pesa po yo nde yaya koka mona yo te yo kola ba kizenge watanga soi koka munge yo so ine polisa Kodia si na ba pesa Hervé Kodia wana boko Hervé ara gaso ba lobaka te akokuta m'expliquer ba tunyo sote ke ngamna na Kodia te yaka muta maîtrise en concentré Kodia na kokota bandako nyonso yo kota ngiringi mobimba neto ebisa aveni momba vérité ke mutu akana Kodia koka tela na yakake famille koka bikoyo te zoba 9 mois perte ya mwana nga mari 9 mois ya perte ko bimisa et la mobali siko est-ce qu'on a problème na biso on a problème à YouTube est-ce que on est sama kambo yo la biso na réseaux sociaux on a mo faut vendre sa famille la musa koko elo ni yo pimelela nga ko elo pour demander fonto 4 na Hervé ndenge moko bilongi ndenge moto za papa mo mama elo ni saki yo ki opé server ko yango pimelanga e ma bobino na bakoko na bino e ma ba YouTube te siko e ma boya na YouTube ngezi mo ya samu safiri te boya samu safiri te biso tali biso te aussi longtemps faire kaka voana zana mwana ba cha micro na kati voana ba cha sente na kati voana ba cha drone biso to yo ka voix bien ya ata sisi famille ni mobimba ndebe bobi 80 personnes alia ya ne biso to za biso kana faire kaka biso pe tozaka so akufe biso daka mes condoléances pas perdu biso to akana ya ne bino et puis na comprendre biso pe ki sa solo te faire aller ligi Orly yole la Orly zo yenga et c'est le aller ligi ni so pe ko lia ko c'est sur le faka bandana Orly Orly ya ba Orly mais oui pour Orly Orly mpende ana mo musunya mbie Kwa upenda Orly na mwa kusunya bia so penje kisa so se ifaki ba bandana Orly ya boni boyi
Orly na famille au sale le côté nous ta respecter côté na famille pour yo Orly oza inutile o ka inutile na société mais yo no alobi faire ndaza bongo sama ko mabe prévane bana faire bakendaka na ndako ya Thierry bayaka pa na ete po faire abi da ka baby sa vie na ye mais pour yaza irresponsable aza irresponsable ye mona Orly elo na ye moko ya sans faire ya ye moko ana nini ya ye moko inaki Orly na ye exactement bilamba ya somba bona mwasi oyo bazala na etili lo mama yo mwasi Orly o Orly alala na yo na yo moto lala na Orly ndoto mebiki na lala ndi na ye ba fere na kisaka soka ba lolika ki ya fere yo mo ye bibiki soka ba lolika ya ki fere mo lala te. Donc Orly on est le côté na vie na yo ya sans faire. Alors si la mana yo bana ba oye pano opesa ba oni yo sana bana nini. Yo mona mal éduqué on le faire respecter mais yo beti no ya no Thierry li confi. Yo qualité que Thierry aya ya banga le Thierry te mais ye fera banga te papa mokilo eza yo te biso to ya que vanda te na 5 kilo pour total akao. OK? Donc ya Thierry oyo beti li confi siko yo leki siko faire oyo et puis yo to ano leki moi ye long côté leki moi ya vaurien leki moi ya perte inutile na famille faire bengisi na poto mais moi na ye moko abotaka na Kinshasa avaki epoto ti lelo na akoko abengisi ete moi yango faire baninga bazaka baninga ko toso ye poto zwi mokanda tomonaka ata na basi ata ye libala ka mobala bengisaki so akomi elwa liboso depasa liboso mwana ngai ya mwana na nga makila na nga e otanga na mindele mwana ngai atanga zo éducation bien akola pe na poto. Mais yo mona yo osundoli na mwana makila na yo mais o calculer mambo mona te mais o calculer faire quoi azaleki eza na ka kindoki na jalousie tika na kokosa pour information dami na ba famille ba papa gi bona nini no pasika bomba so ya faire to bona ba faire to yoka nyoso bozo bezaka bozo répéter te bi kaza kandoki te bi kaza kanganga te bi kamta ba kisi te bi kalia ka batu te bi nyoso na to yebi eta libisote soki moye to ko bossa na so ki mambo famille mais to ko to la bino bo fingi sa famille même bo tika na souvenir du peke ni wa famille shongo ni mo dama no peke te ni wa gi ne sambi sa famille shongo to vana na so yo bata on a côté boteka makala na ba mundu kanga mi wa photo ki di ba bandu mi mona na ba miniature ko vana ba ba to silama na biso mwana ogi okufa po anini lelo ba fufu na biso to teka ka balabala o biso so to ko bo ba déjà biso na to se retrouver na ba YouTube poto ko cha nino ki stara bo luka e boza na likolo wa ki stara boza la bo mi sim na pe na ki stara ngo bokoka bo mi mona na miniature bo ko ta bino mote ba basi bo ko ta ba makamu na bino bala bobuti ba mi bali bo ko ta ba basi bato bana bato mobala wana bobuti bo sente ba wana bona bandako donc bon s'attendre bien pour singoza singa matembele eza singa molai comment menacer famille shongo basa basi la mapona samedi avant l'émission ngo balakaki te am menace te eza message basi na mibali ya tembe tanya lenga bazaka na likolo yango bazaka na likolo ya kistara ngo okande mosala bamilatela kitoko bazala bonne santé pe batika likolo ya kitoko vina bomomba bonne santé mamla bango pe eyebana te po ekomaka likamso emini tokozala kaka boyebi lisusu fami ya papa bagigi akufa wana ewa mwasi esaki emission boyoki te ezeni euti olongwe boyoki te bauti oboya ye boyoki te doso bakoti miniati boyebake bakokota YouTube à vie alors bazoya il faut babongama bavanda mpenza bien baba mamba yo sala déjà mamba ke voiture a faire mema bato mosusu soki mema mwasi oyo abali mama boni kindoki na kimotema mabe ya mwasi azomemela ye zemi aboteli ebanda na bilobi 1 plus 1 égale à 1 nde oyo komisi moto mosusu mpo awuti famille mosusu omesi nzambe alobaka mpe ke ye analeki babala na engai mpe eza bongo mai ti nzambe alobaki moto awuta famille mosusu mpo aki obala na famille mosusu ayebeli pourquoi
bano yo sili obota wana ata bano sili aboti te bana fere yo orli malgré oza zoba tili wana obana na bobengo ka papa kulutu comment que traiter ce que ba maman na ba bato mosusu aussi on te dit que bango ba obota ma ba ya biso on traiter ba maman ba bato mosusu pourquoi il faut eza na ka kozanga mayele orli problème ya problème akonia cela na koko pourquoi pimela ki on a na charisme. On a un charisme qui est à la place à Kiyaya. Les qui ont le respecté pour ton information, ils ont le côté de la vie au manqué de chérie. Et bon, il y a un leader, il y a un rabatou poto, il y a plus de 50 personnes dans la salle de la société. Yaya. Bon, on est bon à ma cambouté. Maman, je sais le fait que ça, on a kini. Maître Golbana en a fait à tout le mois qui tourne en banque et tenga miono, il faut battre en hôpital pour battre ton bombanga. Comme si on les calme sur la YouTube ou ça, comme émission. On est allé là qui boit. Non, non, moi, famille. On a habité. Non, non, on coupe à l'issoussou. Après Guy, et ça, non. Après Guy, on lit. Et ça, yo. Non, moi, là, on tika un dar à faire. Si on a la famille, nous allons passer l'émission. Nous allons passer la famille, Zouan de l'Imikata, Benda, Makila, famille, Nyon, oh, nous avons bien les qui m'a marié. Oh, les qui m'a marié, c'est l'émission de l'autre. Oh, Abini. Oh, on a retard. Les qui m'a marié, collègue, journaliste a tourné à l'ONU. Yo, si quoi, il y a ça qui est mission. Au moment où il y a une famille, il fallait qu'il y ait solo la paix quand la famille habite. Parce qu'il faut te protéger, Hervé. Oui, oui. Et nous, on a sali, il y a ma famille, il y a dans Internet. Il faut qu'on répondre au Internet. Ce qui y a solo là qui ont la famille, il faut que tout le monde qui est solo la famille, mais vu qu'il y a fourni l'Internet. Donc, on va répondre à tout le monde qui est bichot, quand on a d'accord. Ouais. La responsable de la famille, c'est la cabane, qu'on a papa. Surtout, comment on va tata, bateya biso ezalaka responsable de ceux papa te ezalaka banoko biso sikotinga noko na leki abapo na olakisaki oyo orli asali wana eza jalousie noko na bango alobi babi noko mutaliegi asali nini noko alobi orli mutaliegi okasi alobi kasi abi parce que ye eloko nini misa biso prévu ozolakisaki herve mutaliegi soki yo yebi wana bapreuve minisa ekobimisa bapreuve te soki yo moto ye mpo kolela olela na plateau bandoki mpe balela makasi bongo soki yo moto ye oyo olakisa bato teke yo nde oza na mawani makasi mpo nini yo aya na ye nde bongo mpe herve aya na ye soko ndeni yo olakisa mokili ke herve nde aza enemi agi yo nde ya na ye ka mpona kolela nde olakisi ke yo olinga egi makasi te soki bandoki nde mpe balela ndenge olela soki yo moto legi kolela ngo mpe ya scénario wa théâtre maboke moko mama alobi ke yo olobi ke okokende kotalisa oyo baliwa giso eza na maboko ya motu nani apesi yo autorisation oki otalisa moko autorisation fe ute pa na biso banoko nde fo totalisa soki biso banoko totalisi te papa nde fo atalisa alobaki likambo ekotelinga na ndako euti wapi mwana nanga mokolo boye alali bembe naluka nayeba abi nyonso oza mwana lokwa bana nyonso courage nini oyo ovanda na plateau bandolobaki nga na oluka liwa giso eza na maboko ya bato nga na kosila nano moto ana seke ti te reproche de quelque chose parce que biso mikolo tovandi biso na tozwi ide ya otalisa te po toyebi mpe ke liwa eza normal liwa eza ke biso nyonso nzambe asala nzela liwa biso no makanisi ekomi ata te ke liwa egi eya na maboko ya moto yo deja okomi wana na suka noko asukisi nini tokita tomate Guy allait me dire kota kota. Non pas l'oubli en voilà avec on oubli la live. Guy plusieurs fois ben il bomba la banda loana Guy ben il bomba plusieurs fois. Nabi non pas l'oubli en lelo. Nana lobaki en lobby. Nabi biso taki na Guy na kili. Guy problème ezaki aye banaga eli ke musique ezaki ici. Ezali loko ni basenga ki akokite ebendi moko. Bato bakenda simba kisi boye bateke kisi so ozosimba mambo baosimba so ozopesa kisi eza bien mais nani asimba kisi o kisi ebalukela ete eyaka bato oyo
batimbelaki oyo yesu okela bango mawa ke malgré osimbi kisi kota suka ye moko apréféri ke ekufa te ondimela ye me moto nyonso oyo andimela ye soki asimba kisi elia ye malgré esala ye na bonheur epesa ye esengo na ebandeli epesi yo mposa me kota suka ndanga azaka kaka ebandaka nano yaka na basoso yaka na bamaki yaka na babougie elongaka basoso bamaki babougie ekomi omata ekomi o makila nanu soki mpe ya taba ekomi o te epesa mwana te lala na mwasi so azwi zemi bolongola zemi wana ekoma akomata ti ekokoma soki opesi mama te yo moko omipesi yo soki okotalaki efo napesa mama ekutani mpe na mama soki osambela makila makasi elakisi nini yo moko oleka nalobi te ke ege ezalaki bongo ma eza baexemple totala yango na batheatre totala na bafilme lopo balobaki ege ezalaki deya musicien aki moto abikota ge ezalaki na mposa azala célèbre ge ezalaki na mposa ya na bango asi ayebana yaya asimba mokili na musike atali ke ya orly ayaki musicien esimbi te bundani ya musike esimbi te mpo na ye peut-être ayaki convaincu ke fere ayaki na kisi mabosani ke fere aya na kode ya koko apesa babosani bango koko apesa ya bango te oyeba nde miso epe eza kodia na 12 ans okoyeba te il faut pas se poser question nyonso eza kodia moto esalaka makambo oprevani orly ale misi esimbi te ye alaki musicien mpo gikuta tala mata mokie il faut faire adonde na loboko tya vocal mpo toyoka lisolo ya gi il faut orchestre matekiti fere akumbi eti na barisi partout na baeurope afere so efere te gi lelo fami ya papa bagi moto malonga nini ya na fami ya papa bagi oyo bakolobake fere aliegi mpo fere emona moto afuliki babimisela biso moto azalaki aza ata na niveau ya gi na fami ya papa na bango bashungu wana shungu moko malonga bima songo soki shongo moko malonga bima aza te donc gi mpe na fami bashongo wana gi nde mpe éclaireur gi nde mpe star sikoyo esali nini noko ye moko alobi mwana ye nanga azalaki motu mpe ya bikotakota moko ye autilize terme ke basengaki biloko akoki te babengi na chemise wana langage ya noko leki ya mamari abi babenzi ye na chemise biloko wana bandako wana ezalaka bongo noko azanga mbongo azalaka nécessaire na matanga mpe na makambo moka lobi na oli obi olongwe fami balongwa te kolongwa fami biso oyo toyebi zwambeli mikata na libumu benda makila na biso nyonso bimisi ozwi makila no mosusu omiperfise otie nde biso toyebake yo olongwe na fami na biso mosilo ata yo oza kaka nano mikati libumu te omitie embeli te bi oaka na makila na biso donc kokobelela te eloko oyo noka azopelemela ya koleka na émission ere matanga parce que nini ya koleka ba émission orly wana ndenge na ye mpe toza we aoleka na esusu ye omoni ide oyo azalaka aza musicien bayambaki oyo esimba te etikala ye sikoyo yo le bayamba ye abeta baliso ya bavokale na banzembo ne ye bayambaki nde abetaka makambo avia fere babikutunokala azalaka so ake boite lokola bazibilenge kokana ake obwata lokwa afere wata ofere abandi ba succès sika ameli akimi mpo esopaka afere tala sikoyo niveau osambwisa leki noti bongo tala niveau baninga bazaka bwana leki na mobobi mobomilenginga ye botala bainosa botala fami balume yo olitala fami balume bana ana mikie moto age no aza kuna te metala organisation bana ana bazaka bango bakoma bacameraman bango bakoma baréalisateur bango bakoma kocompose banzembo bango bakoma bafigurante bango basalaka chorale bango batiaka kere bango moko bakoma nyonso mpo na ndeko na bango mpo lokumu ya famille mpo bayebi kendeko na biso bayebi kendeko na biso inosanso azoke liboso biso mpe nsima na ye lelo oyo famille ani ekomi exemplaire toyebi na bandeko nyonso me inosa naza mwa moke bayaya na ye meme ya na bango liboso prince wana aza kutu leki meme epa gi que son âme repose en peggy prince wana me yende mwana ya nini ya liboso ya mobali azo encadre bandeko na bango mpo ataliki leki na biso oyo nde aza na étoile moko aleki na biso innocent oyo aza na étoile ya liboso biso so toza na nsima mpo totindiki liboso asa comportement gaze mo était à commissaire yaya maître afongolelaki porte gaze kamasa eza malamu telkai yasimbelaki telefone yayaki makambo bango afongolelaki porte ya voiture eza kitoko te loba na bango ayedaki kaka na mbangu yana na telefone
Loba. Omoni. Donc, on Prince Baloune, Yemonano, Azam manager, Yaleki Naye, Achille Baloune, réalisateur, Jizo, Yemta composant, Kabanzembo Nyonso. Beatmaker. Donc, on dit que Bami tient au four au moulin à Mambomoana Bangou. Donc, le Taliban a fait Bokoya, le quoi au secours. Ceux qui ont besoin de battre Bélé, mais ceux qui ont besoin de tout 4, mais seulement il y a 4 pour Koki. Yemo prince wana zaka soki innocent ye poto ndenge innocent yaka ababengi saka ye festival mo sama na France prince yemo koma akomi akocha ba ker mais yemo manager amata podium place a ker yemo zo yamba banzemba lekine eleki sika taliki oleba lowe mutu asala ba ker ba fute mbongo ngana ko sango Philippe na lekine parce que bana na baba miki a combien de fois yo mukolo osoki ngai ya ndeko na donc Ali oteki mokonzi Nicolas Six musique oteki mokonzi kwa ezawu atekaka bokulutu Nicolas ya supu donc yo Ali oteki bokulutu comme no daju Ali soki yo ngai soki ngana kiyo kande fera meninga poto apesera mukandala ora komi française mbabona kandi bisaka na kitiki mpona na mukandala nga eno songo ya poto nayi na kozala wana ngande numéro 1 ba téléphone na yi moi mama na nga ngande éclaireur parce que depuis que toto to bamboko de papa manager na ba relation ba mboka nyoso otambola so ngana zawana kana téléphone na imba ba pe na pesa na pe ba président ba mbote mbabona o sape ki camarade mbaba pe na zo sala pe calendrier na nga mo ba numéro ba tunazo zo ya ba Claudia Saswa na mo ba ni nazo leka ngape na bike so leka ngape na sengi mbona ndena bazo yeba pe ke ya ba fere o wapi o ba ote kuzana yi awo mais yo lokwa ki mutema mabele ki yango ba cheyo na musika siko siko komo ko ka jalousie ya bato so ba matami tout café mais ba mérité ba ba bazana bien ba tona ba osunga yeso ki mwasi na eza mwasi yeso ki eza batalibanda seke ba sala na ye ba sécuriser ye bazo aider orchestre ki liboso ye faire amoni ba baza bien pour na ye préféré bango batona so likambiza yo kesi ba premier zarate si ba sala faire émission ba sala kete ta bino ba jaloux so bokomi na posa ya boko ma faire bobo ma bino ba vasco et puis loke lekila anga faire te on a pas na musique donc la ko sana ya zata oui c'est OK BCBG ko tu papa chira zo boya ye bazo mbinga na ye yebo ba courage na malgré ndeko lobate akomi lelo eza pona yemo ko yana mutasimba ke na liboko ta faire na maison ya na moni ya minene ya faire galerie na maison ya chef d'orchestre na zaki na ouais batu na biso toki na la samba 12 banda beta ma ya ba jeté iti lelo faire azaka faire ezaka ke so pozaka na étoile ya kinoka mopona ni poso eza pete orli Kota studio, la combo sans faire total, on la vérité. Bah, il y a une bonne émission, mettez la mission parcours na yo. Bah, test et nous sur ça là na banquette. Il y a même la mission vocal, non bah il y a mon canal qui est musicien. Il y a qui n'a pas d'offre, t'as qu'à d'offre, il y a un bâtiment ma benga là. Ake pas kofi a benga là. Il y a le biscuit que faire un démoutou à Kanake voir. Mais quand tu fais un canadien, pas qu'il va fouler. Et nous, les gars, mais maman, yo sala, yo so l'ignorante, yo sala, yo yebi ke koleka ye, na place ya ko loba na émission. Déjà quand il donne intention, il y a na internet, il y a intention ma bé or yo, mon yo sali mal intentionné déjà. Il doit y avoir un internet, au moins de petits poteaux, au moins de qu'il est télémélé aussi. Il y a des affaires été, au moins qu'il y a des affaires été, basu par affaire. Il y a des choses, il y a lobby bongo, et puis occasion, comme ça, les affaires été, et puis occasion, ma fan, ma mission, souba c'est café, rebat cholene, au moins qu'il y a des choses, comme appelle que Naza Wario, mais il faut orler à ça les akate. Pour les camarades à néné, ils ont un moutouni ensemble. Lelo est comme il fait. Toute ape kozala wa kala mingi te papa biso mutumba tika biso kolala kola mukape tozaki ate papa na biso papa wemba kufaki apa wana siko bokomi voilà et comme yo ezalaka te musicien uti ko kufela yaya en même temps akufeli ye mwana matama o kombone nani mwana oyo na kebisa ki o déjà Alexis o analyse Alexis Matama, Alexis. Yo. Loko lozo sala ville kwa ba jeune ki sasa wana. Ki sasa wana leza kana ngote. Loko yo ngotambu sa vie.
Loi maya bougie ya. Etalio. Etalio. Biso to makasi na mes condoléances. To makasi na ko poster. Na pas encore poster na mes condoléances to ça na biso loté. Tu vois comment tu fais des bêtises? Makambo zoloba wana. Muto otinote. Tom so kanisa ki même que fallait osepela nango. Omoni mo fallait présenter ma condoléances. Alors batela matama na yo po yo kanisa ki ndongo lobi bongo ba osepela no ba wara ba obetelo ba boko fallait ko ba ki osali bien te. Là c'est bendela li mambo polémique ya musique ezaka te. Po yemba musique ne faut boza bien boza bonne santé. Il est là encore les musiciens qui font la qui yaya dans la mingi te eko kufela leki liwe rien que lobaka yo besi nani ozana posa atakutu enemi na yesu bana ina famille akufa mutazana posa mutakufa zati mutu so préférer aka azala wana atala ngana kwa tuyo na tinga na leka ke kama amonanga mutu bato souhaiter mutu liwa yo kanisi fere ke po amutalibabe yama kufela ki yaya kufela ki leki siko soki yo benga fere ke exactly atam talibabe siko Darcy Mbaka joueur ou tel que fait la maman bana kufeli na papa na ye à même moment to bani yete kanzamba linga kete na mairie ki kuna basketteur akufa ki akufi na mwana ne ya mwasi atiki bomengo to ba ke munzamba linga pe mwasi nete yanga bomi mobali ne na mwana mwasi mona États-Unis akufeli bana nini yoso 4 bota bango ka 4 tous les bana 4 bakufi atikali 100 bana to parce que no mwasi ana nini nzamba linga kete ko bana nyoso bakufi na Belgique akufaki na mwana mwana mke na école bango bakufi na mama na yaya na ndako batikali okufa donc mwana na bakenza bayini eza mambo komela bato na vie bilo mosusu ko mambo bibebe ya bozaka pe na conscience to boyi tata sikisanga ta koluka leader alingo mingi yokanisi que fallait à souhaiter à présenter ma condoléance mais pardon ma famille a bafere pona ke oriaza nanyo giaza musicien asali yango poza le café poza le café pour ba musicien bele pe bakufelaka asala te ba musicien bele pe bakufaka postaka te asali yango po tel que wana fere azu problème. Donc il est que à part la polémique et musique, la famille on a jimé bat soana pour la famille panzana mabakile tanga bat zoka kota suka oui on a jimé le solo la bana ba fita ba diplôme ensemble et là qui c'est que malgré musique malgré la polémique on y se tourne au bat tout ba imetwa na mai na makila qui le montona mi fait ça la air moko na ba analyse ngo na mususu wana pa yambaki ona pa azara misisa na ba kombonete me papa ne ba kapiti wana na ba santa malungati na yambaki baka fomo yo sala ba analyse papa mbaka moi tenclair boye pa ka ngo na côté pa dimila tena ba bonga dina ya koto boye aido bokwala pembe certifié. Non, n'importe quoi. Mais c'est l'idée, il y a un loi malheureux, ça la tête, la question, vous avez la banalisme, tout n'a ma cour. Eh bon, quand moi, quand tu as un kini, la ligne, sur le mois des jours, wana. Paternalisme, Annelisa confie. Hey. Mon soso valdi yaya. O uti na na mpese na nzuzu so na makwanza yaya biso to komeko okikumawa. Nzamba okili ma makwanza isili yaya. O nzamba amboliwa mutu biso so to sipla na ba analyst to ba partir. Mais ko mama yiwa mutu. Na nisa yo te ko makwanza. Valdi. Kani sa choza na korokoto. O valdi. Biso so to komeko benga ozapi o valdi za na église o va na ndako na église batol moi makasi yaya. Si on a besoin de kufate, nous si on fait la kufé, il ma kwanze sili yo vandeli analyse. Valdi. Et so ba photo na boui au CP là. Paternalisme.
dit natural voice ya voix okomena okobebele makwanza eza bonté so likambo ekomeli moto etolongolaka na bapolémique totie pembeni surtout likambo ya vie ya moto tolongoli bandimi bo bato analyse mais makwanza ezwaki yo biso tobosana eke wa moto analyse nanga nakomaya kobenga parce que naotalaki oa frère na nga lelo so motu elali na se nakoyoka mawa sikopoa nini ozosouffrir natala analyse siko neti faire akufeli mais bovandeli yaya aza frère na bino akufeli ya likambo ekweleli ezalaki mpe suwe na ye te est ce eza moma mpenza ya analyse ata matière yango tosala bamatière ya badisque certifié tosali bamatière ya baalbum tosali bamatière ya bastem toyosati matière ya moninga akufeli biso na biso oyo tosekanaka bato bakufeli mpo tofinganaka neti faire asa avandela nani akufela ofere avandela na analyse moso nalobi bokongake yo mpe olobaki na motu boye pa akufela epo motu anapa aloba nanga mais siko ofere oyo bovandeli analyse akufeli efere asa avandela nani limisia nini akufela ofere avandela tofere aloba ata gi wana malgré azalaki kaka yanke est-ce que gi asi avandaka na plateau mbala moko akretia ata fali na vie kobini bosaka analyse bokotela afali siko oyo akufi eza gi me mpo na resta mémoire na ye bokosata analyse te bokotisa kombo agi na analyse bobenge po soki ezalaki ata anda ofinga fali boolobaki ere azalaki na bomo yasala leader boye mais gi wana tika malgré faire na fali ekitaki mataka na bapolémique mais gi azalaki afere atikalaka jeton te ata crèche te siko akitisi motu na se akozongaka esu te bino bokolekisa ta analyse te analyse ya mokolo moko nasi bosali te boperdre nini ovandaka ndie na tumoa malonga bino nyonso na bavorie na bavorie okende parke oke parke yo moko opesi telefone na filme oso otamboli nde pa otali na nsima otamboli nde pa ezolakisa kozalaki liya kobanga tozoyokelo bamawa metala yo note kopekisa na makambo kaka ya baferi wana me yo wana ozongeli so analyse yo alexi yo landa kaka bacourage na bafélicitation ya batapoto bamema bato na erreur yo landaka batrande ya 0033 na batrande otobenga no kaka olobi bien okena yango bien osali bien yo landaka biso na whatsapp okodinda na libulu biso totikala loko yo oponaka mambo oloba te yo otalaka te yo alexi yo okomisi bato bakamaradi na yo epuis yo olingi omona fere nzela ezoba nopo alobaka te nayebaka esi fere alobaka te fere aya na bato yo ozolobela fere me bato afere yo oyebi bango te soki boyeba bamba miziki bakobeta bino karame na likambo moto akufeli kokufela boki otyolela ngo motu te na miniti ofere alokwa moto avandi na se boki otyola ye te toki otala binoosaka baémission non wana ekomi de trop ekomi mpe mokomokino mabe siko boloba nini siko bokoloba nini mokolo liwa ekotouche na famille ya lider na bino eya biso tovanda na analyse boloba nini boraisonaka mpo liwa ezwaka nango motu nyonso toza mpe kaka na sa mokili oyo ere eyaka mpe lobaka te tolalaka tolamuki ke ngombe ekwei kuna biso mpe toya makasi kaka na son âme repose en paix biso tozela bino na baanalyse tosouete te balokwa tobika liwa ezwaka motu nyonso un jour na famille ya lider na bino oliwa ekoya nga na ozela analyse il faut bovanda boexplike mpe ke loko azoprépare baalbum seke ye moto alie mpo soki bovandi te mokolo wana o nosala pense à moi Karine pense à moi ok tokomi ya suka mot de la fin na yo so oza na mwa quelque dédicace wana dédicace te mpo toya na matanga mot de la fin ezaka congolais totika motema mabe tomona mambo ekomelaka mingi mwa bato basimba ya dollar soki moto aya na eloko azalaka ndoki te mais soki ka asali effort akomi osimba dollar akomi ndoki nga nazala na kini namona mbokani aye kobeta match azalaka na peti na ye mwana peti na ye toleki ya peti ne akufa lelo kaka mbokani aka na kini tobosani ke mbokani abanda balene bomwana tobosani ke mbokani abandaki grand joueur ne kala mbala moko ekomi kaka ke ye mtaleye mpo na match nyonso naki motema mabe ka mpe bodeconcentre match abeta bien te totika nga wana nazala témoin
eza makasi ya congolais mais combien toza na combien de bato oyo bana eloko te bazokufela bato na bafamille mpo ani boovandela mpe baanalyste bolobake yo oza na mbongo te me ndeni na famille bato bakufa seke yo moto olia me bozelaka moto asali kombo eza bien te surtout biso bato tolobaka nde biloko efo tobelela na place namonaki motema mabe ya congolais namoni congolais abosani molamu ya mbokani na ekipe wana congolais préféré akangi ndoki mpo na match moko mais nyonso asala avant tobosaniki abeta bien tobebiseli réputation eya na sens te nde ozomona kende nti congolais abosani miziki nyonso fera na 25 ans carrière mais totala kaka lelo aliegi sikoyo na 24 ans nyonso ya bandeli ya vie andoli ya banani oyo esalaka ya za affaire mpo toyeba ye grand chanteur aliaka banani totikaki mite ya mabe donc mpo na nga en tout cas na bato nyonso oyo baolela na fere na de cœur na bango badédicace eza kaka na bato bana matanga bamavakala baproche ya fere nyonso ezala ndekone makasi babindombe en tout cas maison mais avancée maison babindombe baseleo scram namona ba Charlie Prince donc bato nyonso nayebi balora tendance bavirginie oyo mpe baa na poto awa nayebi ke bagisele zinda bato papa ya fedo nayebi ke bato nyonso baa na matanga baya ni dembu donc bango nyonso vraiment bato oyo baolela na fere en tout cas naya de cœur na bango biso nyonso toa na mawa ya koperdre jeune frère na biso badarsi mbaka donc voilà merci Nénia. Ok, merci bandeko tokomi na biso na suka donc tokutani lobi bato analyse boke braza roga keba na bango bakobebisa yo carrière nde babebisa album légende roga keba na bango tokutani lobi